My name is Exosa and you're watching today's news. Travail pour tout coûter les appels à passe. Au cas où artiste au bout ben été beaucoup de parfois les to comme des belés to comme coûter. Na mbinza batambong batala ke batala bato avant na mbinza ba yebi ke batambong bataki ba banda kala ba sele ba relation ba bien ba travailler pour bon ba une chance parce que carrière là bon là babiso toye kola mwa mingiawa tumbi ka oye kola suna mayela mute toye kola banda so to donc kuna to chene baka mais est-ce que kuna balinga mutashele jalousie mais ba kwa mingi na bablo ba kisi bablo de o ba lekisi yo bona bona nzamba za munene fundi malon nzambe. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous les fidèles de 3W Congo Mikili.com Mbotepe et Sengo Lisusu Kozonga devant ba télé na bino partout pour l'Arabie Saoudite. En tout cas, tout c'est la mingi chaque fois que nous avons liboso pour na toyebi que chaque fois que tu es l'Arabie no eloko ya sika, eloko ya malamu. Semaine oyo na Today News toyambi tonton extraterrestre. Tonton Libata. Nabi ke batu mingi botele musika na be ro putam suke bozana idete parce que moni bateate mingi loto zotala na bapoto eza mingi banzonzing mais ye aza mutu oyo boma azana groupe na ye na kati ya Congo bai o mingi batala bateate na kati ya bakin bayebi ye aleka pe na ba chaîne ebele mais ye moko akopesa biso ba détail ebele na kati ya émission oyo so pitade mesdames et messieurs te présenter bino tonton Tintin extraterrestre. Bonjour. Papa Nizo, bonjour. Na sepe mingi na ndenge oyo mbinga kate misa Today News. Les lotos sur la masolo Italie vi na biso ba artiste ndenge kapa. Poser la question. Merci extraterrestre Rosayo na samedi à lelo tala moi libanda marami bela au salame to lingi to za temps oyo na bato bazona na miso na les 3W Congo Mikili opesa ba moi muke historique na yo donc moi parcours na yo moi carrière na yo ndenge au travail na batriate binakata ba Congo na bato oyo tant so ba na kombo moko boyo me ko faire rappeler bango boulot na yo vraiment ndenge bandai masolo. Yeah, papa n'exaucé boulot na ngai ibandaki na bandaki mingi na bomwana moni bilo mseza don ya nzambe nzambe opesa yo don eloko zosala na bandaki théâtre na institut Bobokoli bao batanga kuna bandeko na pesi mbote mwa mingi bandeko bayotala na biso mutu nyonso otaki na école wana ezali na talent na ezalaki bale to bandeko beta tosala mpe bathéâtre na bandaki wana na école à Basango avec improvisation yanga après avec ba journée culturelle ya école to sangani ngam na bandeko zo baté ngam na improviser na jouer na bango balinga msusu lelo na bité so bazaza wapi na pesi mbote na Ipo Maemba na Afrique du Sud ye a commandé côté ya batonga quoi donc carrière na ngi banaki na école tout ça la théâtre puis sous na bandaku na ba niveau local ya biso kaka communal ya kotala ba vende bandoko leke bando se pe biso pour artiste na vision na vision na ngeza na sala carrière ndenge na tala ba film ba pour nando se premier ne dit mais fina lui de finance nando se pela nando za na idée te que groupe à théâtre ezaka na osala pour ezala na se pela ensemble na les loko na osala après wana na yako ko sala groupe na ngai kaka école to bandaki mo ba théâtre radio donc ba makamba classe na bimisco libana ndé na lobi na niveau communal na yaki ko continuer groupe na ngai na salon la quartier ka to sala ka pour to have fun pour na bala théâtre aja muke mingi na bundi minga moko après wana to yaki ko travailler na ba mbuta manager
c'est pas manager ou auto ko fandiro na biso wana po wana zaki génération na biso zaki moi et abavie wana na kala po zaki bokitanu ya groupe Nzoi to travailler ensemble na bénéficier pe mingi na pa na travailler qui na pe script metteur en scène to travailler mi pe na vieux Johnny Tsakala pa bandoko ya pe ko partager ba côté technique pour ezala bon so oui aux doyen au yozo aider ba groupe mususu to travailler qui théâtre radio. Le théâtre radio, tu travailles qui moi mingi na ba chaîne ezaki muke, tu travailles qui na pe na ba RTKM na ndeka groupe Nzoi bando ça même style wana province on va via quartier là kufa biso là tu travailles bon tu bande ko continuer tu travailles qui ensemble. Après wana moi ko yo kanate zalaki na ndeka ka ba structure pour nga ndo beta la balle na yango. Après wana on travaille ngamoko na groupe na image de la RDC. Na ça quand on a 1996 parce que dans les zaki na no mona ba groupe ezaki akala ebele mais groupe na Mbinza parce que naza mwana Mbinza groupe et le Mbinza bilongo na bando mate ezala bale ezala côté art ba artiste na bosani vient na biso mwa ndo ça à part ba vie na lobby ba vie Tsengo bon ba zaki ba groupe Nzoi na bi groupe ka les groupe ezaki groupe ezaki yo la lobby non OK travaille le groupe mututé il faut na Mbinza tina ya kosala yango na groupe na ngai mais à part wana ke ba sélection na baninga ya banzongi ezalite ba sego wana pena zaki le seul jeune on a zaki na groupe talaka ba vie ba sego wana tant c'est le groupe to le ba groupe ni o ezalaka pena ba soki ça impact donc ba obi ba 96 groupe ni ozoyi ba pena ezalaka déjà affiché déjà na kati ya masolo ni na ba télé tout ça yeah ba groupe à TV ezalaki ba vie na biso bazali déjà ba vie sans souci ndenga kufa en tout cas nzambe obatela ye place adali a ndengo yambaki ba vie na biso mettre pe bazali dans ba groupe ba vie ngadio so pe na ba groupe surtout na kala là non si l'ancien groupe de ba groupe wani ya ko panzala ba vie bangadia dia ba tigali na bango ba vie na ba semaine na lo ba lesko na bandi groupe nde ba vie ngadio so ba groupe ezalaki chaîne ezalaki antenne A na RTNC RTNCD ya kireta siko yo ba vie wana bazo leka nana on peut espace vous comprenez nana on peut espace siko before one of those no side group na nana zo sponsors yo na producteur ou bien yo mo na before ba l'argent des poches non papa l'exaucé vie oyo to taiki na Congo soza courage te o kene musika te na Mbinza batambongo batalaki batala bato bavanda na Mbinza bayebi ke batambongo bazalaki mais batambinza basoutenaka bato te tozalaki na mwa culture moko boye ya kovanda ya kobomba nde babokola biso na bakata mapango mimi mpe ezalaki bongo na koshere boye ebimaki soutien bato bebi bazalaki na culture wana te parce que mi bazalaki surtout na plan ya littérature bamakambo ya classe bamakambo ebelebele bathéâtre banini mpo mwaki moto asoutenir bino ezalaki trop passe effort personnel quoi ya kobeta pena omweke ok na ville koluka relation ok bona boye elo esalaki bien koyeba kosolola relation na mimi na bandaki yango parce que ba chaîne ya télévision ezalaki na quartier na biso na Mbinza Pigeon ba direction na ezalaki wana te mais la facilité ya travailler là ba journaliste na ndepé to comme ko yeko lo simba caméra ensemble ba technicien na bani ba mingi to zaki ko travailler ensemble Onuma eloko yedenga relation ba frère Rigobert Malala ku ba scène Pantene A bando ede bisoma ko le kausa ba sport na ba télé matin ba bleu belé yango esaki ke relation ngamo direct na ba journaliste ba réalisateur na o bando yeko la biso simsa caméra na ba vieux oyo ba journaliste à RTNC na ba caméra ba vieux lubalu azan Allemagne ba vieux la biso na sa RTNC ba zaki na ba quartier de ba ko aider elaki mbongo te il y a quelque relation avec solo là des qui pour push pour nous qu'il place dans Zalaki le la majorité ba le groupe ba to bazana c'est ba groupe ni solo ba venir sur la 108 ans Zalaki ba venga news et bango mo pena moto ba ça est fort pour la groupe tellement bien ba produire ça produire bazana non chaque artiste a une histoire nae ba vieux ba banda kala babanda kala basela ide ba relation ba viana ba travailler pour bango ba yaki na chance parce que carrière la bango pela makati professionnel ba saki mingi na tango mobutu biso te obanda na carrière ya ba école anglais mobutu azolinga kende moi 2 ans 3 ans wana nde muto bande moi obunda sko to za l'exposer quoi 3 ans avant net ba 2095 94 94 ouais ce qu'on a mon groupe na la Lucas le la TV
ozomona bavient diaspora banda bathéâtre kala si d'ailleurs bavoyager basala makambo ebele bacréa barelation mpe basepelisa biso mingi donc bazali na barelation po relation wana etrust yo te epesa confiance te yo mwana mwa moke kaka boye oye pozwa relation wana ocomprendre babuton mpe ezalaka ere moko bavie te babuto ezalaka neti na ngai na bao relation babuto ezalaki te parce que biso baartiste nde tobanda otravaille mpo tokutana eza mpe kaka passe okama mpe artiste boyebani na ye te ndenge bokutana parfois le tokomi nde ebele nde tokomi okutana do babouton parfois ezalaki neti ke na bachaîne so oza na relation te okei il faut fina mbongo bien ngai ezalaki mingi na relation mpo biso moto aye tokoma ede ya bato wana mwa relation moko atie yo leka oyo oya wana tosilika il faut pesa mwa quelque chose batechnicien bacameraman déjà carrière moko tosali sacrifice oyo bajeune na lelo na baninga lelo baye baniati kaka boye bahéros dans l'ombre tosalaki vraimen mosala surtout génération na ngai ya tosali mosala mpo bavie wana en tout cas bazali deya bavandisa masolo. Est-ce que Nenge Bando au travail bon, il m'a remarqué moi quelque chose Bando Kota parce que nous appelons matin, la groupe posant en bateau, Bando foot à Bango, Bando comment Bando au travail dans la groupe? Eh papa nous au travail dans groupe à théâtre, surtout les agins Nzala, ba groupe Nzala, ezaki volonté, ezaki lo moto lingi. Ozoma ezaki lo mo lingani tu ba théâtre wana ba activité tout na ça ba sport, ezaki parce que orphelin et comme une consolation langai bagno so bazoya to ba mo même idée beaucoup to talo linga on to linga on na l'autre sale lo non il faut linga ba mbongo wana ezaki pena lo pena mbongo te l'ende ce que to comme volume mbongo zo le ba spectacle to ndo sa ba spectacle na ba école ba voyage ba activité ba ONG ba nini bo sala ba spectacle moi un wana les autres to butona mesa après un temps de te évoluer oui moi quelque chose peut coach comme na zone théâtre les autres théâtre d'ailleurs ba aller c'est l'air du mal c'est bon on a libre sur la zone là c'est l'air la théâtre kenda moi libana le wan tonding na banite mais na zo moi quelque chose donc ba quelque chose on tozolo ba est-ce que ça mbongo moko pe mutu pe ko vivre na ngopé za pe na famille vous na pe calme parce que ce qui n'a tout ni question bongo parce que tout le bateau comme na génération lelo toujours mona batu mingi na monde ya théâtre ba comédien mingi bon tu moko na moko te mais na habité est-ce que vraiment l'art ekotaka na mosala oyo osalaka ya comédie bon comédie na tango kala la peneza la été wana ko sa hote ba vient so ya ba relation ba la ezaki na sens que au sa théâtre que c'est pelisa ba vie ou asali carrière pendant temps mobutu ba le ba la ya epakolami yeah OK bois qui bobo ça pas mu konzi ba yambi mérite que ya salaire ya fin du mois non wana na ko sa te ezala été na carrière vangazo na parler avant na sala groupe dans l'autre sa carrière wana mérite que wana ezala été mais tant on a la bando sa groupe na évolué pour na voyager na 2005 pour na roya awa donc tant wana nyonso moi un kotaki na travailler na ba organisation belé pe na zana ba sponsor différentes chaînes mais na bi na daki ko travailler théâtre lokola teka que espace na zana style na ngai na signé contrat na ole kana chaîne yo émission moko boy na zo animé koto nazo lekelo be koto théâtre na zo leka théâtre na zai pété que pour tant avant la voyager ba théâtre groupe ba bimayi mo ebele ya kiteko ya oh non ya nini ya chaîne où les carabots ngana ye koto na sali contrat na ngala travailler moi na les koto na les na zo bon partout ko les kamuta za promotion kaka chaîne mo à part chaîne na umela mingi la RTK ya batumbangiste on a travaillé pendant 4 ans 5 ans ou 3 ans 4 ans 5 ans comme ça avec des sponsors mais attends na osala wana na osala pena na émission oyo na osala pena émission moi ba quelque chose bandomona mais ba jeune ba sikoyo te mais papa bandaka ba biminde sika bango nde pena amoni ko ba super moi quelque chose ba super pour banzonding yebiso banzonding pena ezala ba jaro te ya ba spectacle nde ezala tokota pena na génération lelo na monde ya théâtre alors eza mormi d'abord na pesi mes condoléances na famille ya manager et puis na sepeli mingi komona na kati ya Europe ba comédien pe bazamu ebele kuna lelo ba soganzaki pona kolela manager na Paris lelo artiste ebele bazokufa na Congo mais ma mingi parce que komona ki sotali parcours mingi ya artiste comédien tant ça kufi pauvre ça kufi atiki vraiment mo loko moko boité nazo baté ezali to ba cause ya mauvaise production ou bien tout ça ba producteur moko malamu te ko aider ba comédien lelo ba na pe ko ba réussir na musana bango bazaka na kati ya Congo je sais pas
na monde ya théâtre et le roni eza ko arriver que ba musicien ba artiste comédien bazo kufa mingi pauvre. Yeah, papa Nexo na lo bande nini nyonso na to boa kila ngomboka. Parce que mboka nde sikoyo ememi biso bien te. So mboka na lobi te gouvernement oyo Congo mbabanda to banda bien après indépendance oyé tout ça tant mobuta banda sika ba artiste professionnel babane ko se retrouver parce que so tali art ya Congo ba movie ba film wana bilo ebele za musique garder place non parce que eza elo moko ils ont la facilité ils allaient la facilité pour produire un peu au salaire rapide et bien ils exposé pas individu à ça que l'on est mort abîmé mais ouais ils ont qui collaboration et l'on moi nene bien on va aller exposer donc bah film et qui le monde va gérer va quel besoin parce que soutien au gouvernement na tant gouvernement la volonté bah ta bonne foi bah roya bah ta bon bah roya soutenir tant bah moi ils sont sérieux biso bah théâtre bien tout ça là les lots sont à tel les lots bah so va ça pour la dompter bah ça on est et l'on sert les atteindre qui na salle parce que structure exacte bah les lots bah artiste à classe bah muké quoi artiste à classe bah comme qu'on se retrouver comme Mikolo et comme en tout cas ya nini salle parce que sur structure mo ezali yango ba protéger biso pas ni son c'est le mot ministère à culture et art ya tant mobutu to ando le kana ngobo ngale côté ministère à culture et art tant à Kabila le père et belé to ando le kana ngobo to kota boye ba artiste belé ongala yeba ki ba yebisa bebi ke ngala kota na kotoka lelo na kotoka lelo to kota ngote Kabila le père mutayo valoriser biso to ko ma okene pour qui o ke solo la conseiller ministre o ke sala bona bona mikando ke bimisa batebele ba kota ngote ba kota parfois mikolo pona ba te ba commencer à ma propagande parce que valeur culturelle exacte to exposer art na biso surtout pe so ba valeur pe ba match ba niveau intellectuel na biso nde to exposant pour ça niveau local so ça niveau local na la so ba divider na Congo wana kini na so ato sali œuvre d'esprit ngo ye o sali ndenge nini o gagner combien bah bien non bah population il faut pas éduquer bah il va valeur le au sala ministère de ministère ya Rwanda à partir wana de valeur wana tango ezali nde bozo exposer bo ke bunda nde équipe nationale qui no bunda ali bande exposer football na biso ba gagner magé ba na ba difficulté biso pesco et vous allez bon surtout à un niveau le to exposer musa na biso ezaka langue te hein et toi les donc manque organisation makasi ko banda gouvernement tina tout que na côté ya ba producteur na mona ba producteur ba za belé le ba théâtre ba ya banzonzi ko mo belé producteur ba ke ba justement ba gens de talent ba sangisi bango na éviter ça ba producteur ba zo futa bango mbongo te ou bien nyonso wana zo dépendre de gouvernement na éviter quelle relation entre les producteurs mutu moko azozanga kokutana moninga bien na éviter juste c'est quoi non là na ko na gouvernement parce que na lo ba makamba ministère ya culture art et ça ministère moko boye ezo ko tsambongo po qu'est-ce que ça là au Rwanda il faut ba ko entretenir ministère wana pour ministère wana ça lokola biso to lokola ba produit autour te kama moni lelo to mela boye na kata store wana eza lokola pardon restaurant wana eza lokola ministère na biso il faut biloko ba oteka ba ba osolola ngo eza na qualité bien pour mutaya asomba biso ba na kati wana ko za na dona mais il faut ce que Hollande structure mo bon producteur le droit d'auteur pas ba ba comme même film est-ce que ba scripteur wana ba comme ba nyonso wana ba comme na muto aza auteur yelo auteur le droit d'auteur est-ce que ba droit d'auteur ba théâtre ça rao donc au moins des droits d'auteur de ce qui pas na OK a commis est-ce que mutu au réalisateur azalaranani est-ce que ba respecter structure ya movie ya film ba moye ba yotia est-ce que ba mo le ba zo ya ba lo ba kende to produire loko ezabo to te ka combien mais après ce exemple mo ba film mo yoto bima alerte to za na ya ba congolais kana linga ba zo traduire parce que ba respecter ba norme pendant vision ba ba te ka libanda ya autant producteur zo ma ka gagner mi ga futa pe ba droit wana so pe ministère na biso eza ebongisi makamnyos il y a au moins que producteur il y a à foutre droit d'auteur ba Hollande droit d'auteur artiste parce que everything is contrôlé dans le ministère vraiment ce que ministère na biso eza nango kaka mutaye kaka parfois ye kaka passer la cop bon na biso ko te so ebongi mutaye kaka ça la cop est-ce que Hollande la place wana eza kito pour lobby eza epesa le kumambo non ba biso to ye ko la moi mingi awa to meka oye ko la suna mayele amuke to ye ko la libanda so to zon kuna to chane bakam mais est-ce que kuna balinga muta sérieux
C'est ça les problèmes de on a kati ya mboka on a qui besoin d'émission vraiment la source émission na bino donc ministère vraiment il y a na kati ya Congo vraiment bon mais kakotala makambo wana parce que toza na bandi ko na biso artiste ba travailler à dire pena ko sexa biso passer biso na ba tamoko ya malamu mais la fin de na suka vraiment baza ko se retrouver te na mosala na bango. Ça te reste notre question concernant tout le baptiste belé babima na bango Congo to mona ka bekolo mususu ndeko to lo bana bayaka ba poto ba sali ba scène azongi na mboka mais biso ko faire na bango c'est soit bimi nae avant même na pays étranger qui azonga na mboka na ebité message nini okoloba na ebiki ngai na to ebi raison o yo sala ki banso ya ka message nini ko pesa na bandeko na biso artiste au bazan na Congo voire même au bazan Europe parce que tout en Europe a commis tellement ébélé cause car il y a pas problème de la mboka mais message ni tant que yo pende na bango artiste na kati États-Unis message na oloba na okola bandeko na biso te provision stoya na mukili to bunda surtout mukinyo so sala elo kwa to luka futa e kufuta azo bunda mon ke to futa te alobi non tikana mekano libanda place au bilong na biso kenda parfois to kendo olia mais eza cimetière ya ba artiste nde to loba mais musala oyo batindeli pa nzambe ba peso don ba to ba valoriser ngote ba promouvoir ngo bien te sur tango moni ke zo futa te a 0% na ba responsabilité ezali obimi lobi bon na kebeta na kayu là ba komi obeta no kayu lobi na kebeta na pe na kayu parce que na moni ke e futa te pour aider ngai na koma place la vision ngana zali il y a un artiste qui sont baillé à mailler ba ça l'effort sur aux en moyen aux en ordre pour continuer l'étude na yo ont artiste be so baillé à ba ça l'effort bon na aux États-Unis mais l'Europe na habité mais na qui vient na Willy Boula place ça un peu son beauté camarade vient na Dida Siboula les solistes et les professeurs donc ba OK ne kubatsa mailler reculer pour mieux sauter parce que au les candidats na bona olo bake na o zape na moyen ya muke on olo bake bon na lingi ke kini baba ndo tala nga mingi mais na o gagner combien na o kanga pe ba chaîne news ba benga nga pe ba bi tout ça be sel abiso lo boy nga na o gagner combien nga pe na olo bape bona ba moyen na mo pe na kanga be espace na ba ndo le na o gagner combien non bango ba misu ba sala on na succès ba misu sa zo luka pela musala tata na mama ba mo mo ne futa tant que bi malibanda mais conseil na pe sabino bando na ngai tant bi malibanda yekola kende yekola ou mata niveau tant komi a raisonnement no ezali susu ndenga Congo te ndenga nazali awa atale ba bisinga salo sepelisa batu non salo na sepelisa banani raisonnement comme na libanda sona zako kajo sepelisa batu na vision na Congo so bino bosa po boye bana succès boye bani mokili mobimba mais ngasko te on a besoin ya kolanda ko kendo olanda population ya Congo ka te na besoin ko na kende sona tobola liso to baninga msu bazoya baleka niveau onga na tobola liso ya il faut reculer pour mieux sauter oye ko la mingi ozoma po biso a comparer biso ke nani wa ye bani ko lega ya da danser mais ba sacrifice biso to sala bango parfois ba sala ngote ozoma ya ngoto biso to ye liboso na baninga bazoya lisusu ba se sacrifier ba tanga be ba ye ko la ba travailler na baninga liboso et tombola kaka mboka pole ba papa ne zo telemiawa o sa émission ndele mo tuna where you from olobaka from Congo carte mbalmo etike na mutu mundelo ayeba Congo te donc botanga bo kende po nde ba ke ba poto bo za pena problème ba ninga te cause l'artiste ezaka to linga ba chéri ya batu ba chéri super wa bebe solo vie na pas ça conseil parce que na aurait peut ba complaindre ba ninga msusu cause l'artiste ezate ya ba so bo ke sa mibulu c'est respecté de bandeko c'est respecté na kini na bi ke via libande ta passe mais so pour mon papa moi na malamu mais papa mo bo za la na bien relation mo ya bien bo vanda pour ya créer polémique pour il faut luka oza place à paix pour raisonner vision bosane ti boso nyonso bando sana kin malgré ça déjà ça ce que yekola sika pour biso ba konle to linga conseil to ebi mingi. En tout cas, merci extraterrestre. Tu as répondre à un problème. Il y a tant de gens qui demandent sous émission. Mais dans les gens qui avant tout c'est ça, ma sola lelo, on peut savoir sur moi qui avantage na désavantage tout le bazar ka samboko no ki tout le ba c'est vrai ningi ba langanzi ba lobaka poto ils a vraiment cimetière il y a ba artiste nini sala bongo ils a tout le ba hamburger bizi ya mboka
pour que Hermo soit artiste à commis alors vision azalaki nango nenge abanda ki mo inspiration azali nango na bamboka na poto vraiment comme neti hein et dimna mo muke papa n'exige la réalité à terrain tant on matière avion oyeba place au kendete tant on comme l'aéroport oyeba te mboka na bango eza ndenge nini tant comme na mboka il faut balakisa yo que pour vivre il faut na ba charte ya na OK donc oyebo donc il faut salisa bato donc salisa bato merka consommer yo siko te à part wana travaux atangai dans les ali mais performance les acquis liboso ezala ndongo wana te ozomona parce que et l'union sur répétition est important na kinto bando répéter au moins là on répéter 4 jours. Laisse-moi te remettre biso répéter parfois 2 jours groupe répéter en langue parfois 4 jours na ba jouer spectacle yo parce que répétition est comme parfois ba blo ozo kendara ozo travailler na baninga baninga msusu ba kufa et pesinga passe mingi o travailler na baninga msusu tout le monde répétition est important na situation to ko kuta sur le plan social nem te compliquera batou na ba appel ya mboka ndemboka biso ezalaka nango kufa sikoyo te banda kala ti sikoyo donc ya on est salaraki mutu so comme na sale loko na sale loko ba réalité yo kuta ye bomara bolo ba cimetière mais cimetière te so to push mboka biso ke liboso na ndimite ke ba artiste wa doya a poto parfois ba vanda na ndimite. Merci Naibi qui bande nyonso ba artiste nyonso ba comédien monde entier ozolanda pena moko ya bino artiste et comédien na kati États-Unis d'Amérique ningi apesi message esika bozali moto na moto azwa par naye c'est extraterrestre Naibi te message européen ça surtout to lo na matanga ya ndeko na biso manager to sepeli mingi ndenge na ndaki na mission ya collègue na biso moko ina kati ya 3W Congo Mikili making of ndenge ba mise artiste basangana ki pona kolela manager aussi to moni message à partir ya Europe lelo tozoloba ba sangani pona kolela ndeko na biso manager to ka bolingo wana artiste to moni bozo salango eza malamu c'est bien mutakufi lelo sangani bozo lelae. Mais quant à moi, na PCP par nangai ke bolingone za la rapé tango bandeko tozana na vie to me relaxaka bolingo wana tant que yo artiste comédien et lo union ko bakisa pona lilo matanga ya moko ya bino comédien ou azai pena talent manager. Il y a une personne mes condoléances na famille ya artiste wana manager na ba artiste nyonso ou parfois va couper bandeko à part on peut faire mes condoléances bon na mi pese na pese pe la grand frère na ngai Charles na Angola couper la moi na Virgino ba grand ka va couper la moi na Angola sur pour poser un mingi artiste encore ils ba to couper on a pese mes condoléances na zolo baga bandeko na biso ila biso tanto ça la ni jalousie za la na on jalousie mais ba quoi mingi na bablo ba kisi bablo ebele o ba le kisi o bona nzambe za munene fo ndima lo nzambe wana pesi su souffle de vie conseil na opesa ba artiste bolingo mbongo eza na wana sukate succès na sukate pour batwa ça ba succès bazali il faut la vision moko oyo comme tombola mboka liboso de ba biso pe ba vision ya on to récler poto ni sauter pour succès ko bando lega 1000 fois na tiva me banda ton tipo quoi et ça on les tomba kaka moko te qui jalousie dans ngo bien te beau travailler musa nous te pesa yo li futa il y a des so bomi moninga bien pesa futa mais il y a parfois la situation était na le bon parce que bato pe ba soupçonner qui na pesa na éviter chose zarata de onanga li sala ku faka wa pena zaki camarade na team grand pe camarade best friend au travail mi na ye makambo bele ba même na groupe na bando ya po ko yidenga na pa bando inde ko yide donc manager bande ko na yo bande ko manager to raboza makasi matange ya rabu kanga mato il faut biso na to skufa na biso yango kana ina pesa mbote mingi na bango na ba artiste no so ba sali banda artiste na yeba même na yeba ki était metango na monde dango na seka net na yeba ki makasi pour ça de quoi autres travailler qui abandé ko travailler kitoko en tout cas courage na ba famille na ba artiste ou ba close na e ou ba zu passe ko le route na ngai mut na za musika ou to yeba na yete donc en tout cas courage bo so organiser bo continuer bon ça la bien ngapena sala matanga li sala o yebi no pas na
nasala matanga lisala bosala pe to bandosala pe na bandeko mosusu. En tout cas, merci à bandeko ba soutenir baninga na musika bo benga pe star bien na bolinga solo. Merci quoi. Voilà bandeko bolingo to lingana to sangana to salisana. Bino sosika bozali en tout cas bolandi biso e bandeli tisuka to bena suka émission. To tsa toujours ba contact na biso na nenga to tsaka bo bengaka émission o bino ndembo sala kango donc ba mnyo sozo leka na mboka ma mwezo leka awa na kati États-Unis to bando sala to kokoma komemela bino message merci na bike mosika na Norvège Daniel Mubali ya la vie Lukanga to bosanité madame honorable na kati Norvège na Paris le vieux tonton Sélé ya tomba Mubali ya mère Clémente na Charlotte bozamu belé ba Sénévé di Katulu ingénieur Stafia Mado boza ba Rumba ba Justin bozamu belé bobenga biso soutenir biso toza na rapport na bino gérer bengani si na rale 20 mongani double nationalité tatinzao na bosente na Charlotte Lorenzo Kibundi donc bozamu belé mais My name is Rick Johnson. You're watching today's news.